congodialogue.com. congodialogue.com. Un grand merci à l'internet, tout le branché à Kolanda. Il y a encore partout dans le monde, tout le monde toujours c'est mon corps. Congo Dialogue, bana poto, bana monde entier, bana ziba en Afrique, bana Kolanda, actualité, il y a des gens précisément en Afrique, dans la ville de Kinshasa, dans Congo, démocratie, il y a République. Donc j'ai déjà gagné, ça toujours, il y a encore journaliste Nabino, mais quand tu mets les solos, so moro, so boy, Mitalio, so nimi, ndi makaka, il y a toujours bongo. Ndete le bara, maman Francine, mais maman Zara Bolingo. Bonde ko bobo to sala bien pena ko na patron bongo Francine Ngembe na betela ko c'était makasi ya mama na ngai Francine Ngembe na betela ko c'était makasi poza bo rabolingo na biso linga bana no makasi boule ke na kitoko makasi donc grâce na yo to sera toujours bien na za bongo lelo vraiment na Ibator to panza masolongo ndenge za ratara Ibator pena bazaki ba parcours atamboli mais ayo ko stop place mo habité fa valoriser pe boulot na carrière solo et ça la bien ndenge za toujours na ba star tout na ba artiste et tout abandaki mbala msuna na débit ayo comme na katikati ayo comme boy ayo mataboy ouais na pesi rapidement mbote na mingi na Pirongo pourquoi pas na Trésor Mbinga babiliswa Ipator babi ya Mbinga ya Gaya Trésor Mbinga et pourquoi pas Pirongo El Picasso patron des patrons ya site Congo Dialogue et wana présent na biso chez la ramte matobete la ratolo aleki tous les présidents ba site tous les présidents ba site bola la mno pongi Pirongo azama kasi kaza fort Dio plus Francine Ngembe et la musique talaka nyama corner dans la journaliste patron dans l'équipe rapidement la dédicace na pesi mbote na José Moko maison africaine food et pourquoi pas na Dédé Moupas mot de passe sans oublier Papi Chako Cashmani na les États-Unis babi deux fois Cashmani sans oublier Belote Mbonga Chic Dame et pourquoi pas Claudine Pamplemousse Liambo pourquoi pas Belote Mbonga Chic Dame moi Kitoko et Adèle Djogo Bagou Danze vraiment donc Kitoko Pelengi na bossa nioté moi mi Rajabou nouveau riche congolais les millionnaires nouveau riche moi mi Rajabou et Rick Malele depuis Dubaï sans oublier Apocalypse Bella Ngbande Amérique États-Unis Apocalypse Bella ouais à suivre bola nangala Ibator pena ndenge masolongo ezokende congodialogue.com. ouais na pesi grand merci na ya Willy Moucheni code mboka le véritable code moral na zabon na Ibator pena na kata studio ndia italaka bientôt bozo album asika bonsoir Ibo. Bonsoir Moussou Ngai. Ibo album ezobima mikolo titre nango za ko moni Plan B à bon. Plan B à bon. 5 titres. To ça moi trop 5 titres là. Yo big up sur Tabata Sika. Mutasika na mambo bimisa disque. Mais obeta ba disque belé déjà. Et belé sko moni batum so bochana no. Totalement nanu moni bilo wa to ça la guerre. Nani nga opouver batu. De quoi je suis capable. Na ndenge toyoka yo pa Fabugaz baboro beta na ba opesa be beta ce qu'on a ndenge yo moko le louvement ozana kacha ndiayi na bana bana mai bozo travailler bozo bosser c'est vraiment to resepela bien to ndako sepela to ozo basa subile nsusu moni kombo za yo me omi benga te donc ça dit ngana yebi na pena ke na beti fort na beta pe fort mais et suki ka te ke yo yeba bongo elingis ko faut confirmer ba peut comme le babon et là pas sinde ngana mais ngamo en soi na yebi jage tout est bien ndé ko bino ba tout est bien. Parce que au départ non là beaucoup banana Fabugaz bana poto tout bazolanda ndenge bazolo ba non Ibator azolo ba mabe pour na Fabugaz mais ba émission to zolo ba mabe ozo finga ozo misa ben jour musu bon magasin pour nani tant que bozaki entre les deux frères bozo bosser mais mambilinga ko ti bosser séparé pourquoi pas te que fanda ki na kwa na ndenge nao o bana ka kutaka toujours na si attend na Luanda na zora un mois mobimba ya kina ba journaliste bando tendre biso caméra to lo ba pe to tsikola lo ba te un mois to kita kinto beta so un mois to lo belo te maintenant un mois na to bi ke na ngambo na biso pe kuna na bito bando mo na ba le kan te ba lo ba pe o ba ko lo ba kimi ba kokate ba ko kinzala te ba changer papa ba ne so bi ke za famille za musique to ko ki ko samba pete et puis so tali ba dire na ngana ba interview to na sala na toujours na estime ya place na outil na tikalo finga te relation ça bien sauf que faut ça semblant te so to lo bana souté o sa nesi to lo bana ngana o kanisa to lo bana mais yo o sa no ma msusu ponga na bike il faut to vanda bon moment na msu petite sœur mo e ba ko to na alobine pe émission mo boy moi to ba ike côté et ça peut quelque part passer ngana comprendre que ah bon ce qui est ba lo ba fo ngana tumbola ta ko tumbola pot
Ko taquiner quelqu'un, la musique est là, non. On va taquiner, mais qu'on finga jamais dans qu'on finga. Ouais, est-ce que relation on a Kofi Olomide, Kofi Central? Ah mon vieux, il y a longue date. Fais dans un cas là. Tara c'est là, si Sylvia, Zalaki non santé. On va dans un rapide petit na. On a Jean Goubal, m'tamé manga kuna donc. Na yemba na kabila fait banzembo, msusu na te kapi banzembo, msusu pas vieux. Batunde ba éviter quoi. Maintenant, vous avez elle a Fabregas, vous avez une vie tout le monde face. Mais ce que le côté tout le monde est côté veut pas l'année sous. Tant que vous avez une Fabregas, vous les verrez face bino tout. Virambo face. T'es ça bien quoi. Ah Virambo les face ndene. Eh. Tant que check avec été, muto photo tout ça bino tout. On le bana komba veona te. Eh, me ka kote. On le bani. Yana le ko le bali bosa Virambo te. Ko chama mona te. Alo bani. Oh. Alo bali bosa la Virambo. Ya le babon. Ako le babon te. Verambo, yo mana? Foi como Rambo de na Verambo. Que ba am subalo na Rambo de. Verambo lo bandeni. Yo kombiri bat to sava Verambo. Ya lo babondeni. Ye za biso na biso boya ko sanima na biso boye ba robini to tumbola na to sava n'importe quoi. Verambo koma unata? Iba tout monde peut na bande ko bosé belé a o ka équipe bolongo bosala ki départ pa Fabregas to o bakis na bana mai mususu. Tanga ko mone trop bendeni, un problème na ta. A problème to so. Eza bato to longwa ikuna. Ndeto combien? Même moral. Même moral. Même moral. Dans ma sike bani. Et banda kala. Banda déjà kala. Siko na ndenge bo travail na bana mai boy. Place bozali kuna babi bo panzali pour mbongo te espérance kizenga nende bozana bana mai bo siko soma quelque chose que tu peux partager normal ta que famille quoi. To partager très bien. Moni mozo passe ba passe baninga. Biso bi passe ya passe ça la raso qui ba pesi o mutoki na ote. Là ce message na ba bana poto tout bala na biso bana monde na tiba ya wili musheni ko da mboka pourquoi pas ba Olivier Bolia pourquoi pas mon message pour na propos ya album nous zo bimake et pourquoi ba bi mingi ba album zo bimam so ba ça la promotion te est-ce que yo ça la promotion normal te za bilom so ko ça fait promotion te mais yo mo itamboli po yo sondora le na canal kinite mon bête fort ça dit puissance à plan et kota na ora c'est na ndule zarani c'est grandolé ezaka écoute za molai makasi na approfondir ça pena niveau na yoga ole ya koyemba pour exemple tu sais comment yemba fort comment yemba trop mais ngana comment yoka batu ba yemba trop moi différence pour au pesaka oyo côté ici sko yo so kota mukimo banda oyemba déjà yo so kanzo oyemba bien biso sko to yoka abnogi yo sundor bena yogi yogi Ismaelo yogi emsukoto nanyo diam sa okende biso yoka kaka vraiment de la fin non Batou Bazala. Merci déjà, confiance d'abord avec Biso Banango. Bah, ça prêtait quand il y a un disque na biso. Bah, pour ça, on sous de l'avant. Et puis, Bazala Pinza, sûr et certain que le disque est aussi bon sonité. Pour avoir checké, ah, tout cas sonité. Pour moi, tout le monde a sûr, mais ce que, bah, c'était, yo, comme c'est bon, oui, mais tu kinga ninde asuka. Ce que, moi, yani mateke yo go suka neti kinga ni mache, ah, tout cas sonité pas iba kinga ni basuka mwandenge. Ngas ko na kinga ni tenga na Ibrator contre maître Simba maître. To ka bona to moni lo comme qui ça la bien. Ça passe ngembe. Boss nga depuis Paris Zolanda biso. Na imani, na imba trop. Na mi pesa na yo lokola bébé na tango libele. Naza non utiliser ou tanizi na nzambe. Ouais, merci Zaki Bongo Ibrator on a micro toujours ya Nyamakor, ex-chanteur ya Fabregas, collaboré na Fabregas. Basa ilo carrière solo na bango baza basangani take ba jeune ba bunda ba bosser ba forcer ça la rappelle vraiment bien pour qu'on valoriser toujours musique congolais pour ekende liboso vraiment ndenge ezalara na pesi ba mbote mingi vraiment na venanga Pirongo El Picasso et pourquoi pas José Moko maison africaine food sans oublier venanga bon séjour à Kinshasa Just Ambouela Sédoise ba mbote non vraiment ebelé partout dans le monde nabike vous aura toujours branché à Rolanda Nyamakor puis vous aura déçuté. Ce qui Nyamakor bimi bo sepela ramakasi et tout le monde Nyamakor ya kor wana ça nga bina linga bino mingi beaucoup continuer toujours ko s'abonner na émission na biso toujours Congo Dialogue pourquoi pas bolinga nga pe linga bino mingi mais na makasi vena nga Piorongombo pe na zobika mingi betali solo ya bana Dubai so ngo de Dubai fo mona
Adams Business, Adamo Kumbu, pourquoi pas la Kevin Service, Koutana Bango, Omoni ba Kadima, Fumu Kadima, la Kacha Dubaï, prêtre de prêtre, Ana Baja, Saba Maritime, donc GDG Ganis à la toujours beaucoup Mawana, pourquoi pas la Zekangwala, prêtre, la Kacha Dubaï, sans oublier Maître Awaza. Tout le monde a une émission où est-ce que vraiment habité Christian, c'est quoi Kalele Nani, mais on a Kalele Minoturo Moutbo, c'est plané Makai. congodialogue.com congodialogue.com